Naza la 7e. 7e, c'est première secondaire? Première secondaire, voilà, première secondaire. Paul, na vie na yo, olingaka ozala nani ndenge otanga? Na vie na nga za docteur. Dans la caméra, olingaka ozala docteur? Docteur. Maintenant, donc, eloko nini ozo manqué pour comme docteur? Eloko ezo manqué pour na comme docteur te mbongo ya classe. Mbongo ya classe. Et minerval. Mais tozan ba difficulté. Ma difficulté le pango tozo vendre za bisote. Le pango ezali bazoteka le pango na bango. Sur ces bana o na ebité ba okende wapi. Voilà. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, partout où vous suivez à travers cette émission, l'émission Chemin de la Fraternité, vous allez représenter par votre humble serviteur Serge Bolo. Mesdames et messieurs, le Naza Awa na quartier 6 et pas wapi na ko visiter bandeko, ba maman, ba leki ou bazana orphelinat. Parce que Bible livre Jacques chapitre 1er verset 27 que la vraie raison pire c'est assister n'a ko visiter on le la cadre ya mission native télévision auto ya kotala bandeko to ya kotala ba katu o ezali ya ba na nzambe ya otala partout na bi que non o la tara bien o tala malamu o sala tout o yo nzamba pesi na vie mais na rebiso que non il faut ko yeba ke ko visiter ka bandeko pe ko yeba ko tala bana na biso parce que am nzambe o yo nzamba pesi am esengeli ya ko assister pe ya ko visiter au moins ils ont la même chose oui on a poto aux ana yo la tara bien otambola bien aux ala bien mais le comme chose et on a vu peut-être aux anga esprit à libéralité il y a ko soutenir bandeko ya ko pesa bana ya ko soutenir ba pauvre parce que Bible le livre na proverbe 27 à 28 que celui qui donne aux pauvres n'inflige qu'un petit rien n'éprouve jamais la 17 tala yaya na biso mwana nzamba solo tala partout ceux qui mbongo ozana ngwana okabola ngwana ba pauvre au pesa kana ba bola osungaka bana bitike yaya nzamba otika ote akota makamno parce que lobi que non la 17 ko kaukana vie et commenter parce que nini ozo retourner regard vers ba pauvre na ba orphelin na ba orphelin yaya no episo nzamba sola on y va partout tala ngai esengeli ko assister na ko kotala bana na biso yaya okanti nzamba apambola ba o balukaka ye na mangomba te nzamba opambola pe na ba œuvre na acte o pesa ka bana na ye orphelin, orpheline, même à manger, même à rolata, dans le restaurant pour Zalia, la 17 c'est la ranini, et ça au kauka. Kauka na vie, commenter parce que honor, il y a que soutenir, payer à sunga, payer à assister, payer à visiter, orphelin, orpheline. Il y a là, dans ma sola, on dit, ma patrouille à l'otalangaï, et non, à go pambolo na vie, mais ma moye si matin na vie, ya, ma moye si matin na vie pour absolument, on comprend que non, pour animer ma moye si matin, et singeli, on retourner le gars par orphelin, orpheline. Il y a là, que non, au moins, t'habites Dorcas, nous avons appelé qui est encore 15 ans de plus parce que, à Talaki non, bolam ou à ma maman est veuve. Naba ndeko donc esengeli na bolamu na esprit ya libéralité nzamba apesa mutu oza nango pour ça ya na episode na go pesa ozo tout na go pesa oza la restaurer na santé na yo maladie o rumeli wana ezanga solution ya msusu za go pesa le go pesa wana nzamba go restaurer makamu na yo na go pesa le ko moke non ya o cause la peut-être msupe esika moko be ozo kende bambo esimba te mais retourner non na ba orphelin na ba orpheline ben na Congo natala non moi 1 franc 2 francs ya soutenir ba pauvre na bandeko emission nzamba restaurer na nzela wana merci bandeko botala biso maman na biso maman Séverine Ngwizani otala partout à Paris maman somba sac à cher osomba bilamba cher mais ce que au retourner que non ba orpheline ozomona wana bazangelo wa olia ba ozanga même à manger ya yeso lobina tango pas est-ce que reconnaît ngai Zangiro, le pesa ngai, zangia golato sunagi ngai, ya c'est le moment yango yo, ya ko kota likama nzambe po nzamba kota likama yo. Merci na maman Merline Abou so partout za lota na biso, merci na proche de vous papa ba orphelin o sunga batu, ba orphelin yango yo, ba orphelin na yo yango yo, bana na yo ba bango yo. So soutenir nzambe auteur zanga de pona akota na likama na yo parce que nini otie ati na yo na ba orphelin na ba orphelin. Ya la so nzamba sola ko ni partout tala ngai, ceux qui ont retourné regard vers l'éternel. Nzamba en restaurer yo oui que non mambo simba te na vie na yo tala no bien mambo simba te pendant durant l'année beaucoup d'années au tambola qui mambo simba te mais tout mais quand on toucher nzamba ba orphelin au moins nzamba sala ngolu na oyo pesa oyo soutenir et ala bien avec que c'est dit kembo asima la caméra to me ya okota non mi kuna parce que to lobi mingi pe libanda to me kota na kata orphelinat to ndenge ba ndenge ba orphelin ba vivre ka ndenge ba orphelin ba zalaka ndenge ba orphelin ba liaka ndenge ba vie ya ba orphelin na ba orpheline et c'est pas ça na kati ya orphelinat na biso pauvre donc orphelinat donc nabi que
tozana c'est dit Kiambo to pousse na kuna to kendo ba orphelin ne ba vivre à Kanabi que on se retrouve tout juste après. Suivez d'abord. Voilà, donc deux côtés pour toi l'encoyer babaka ou ezana orphelinat la Vierge des pauvres parce que esika oyo bana bazali ne to komi avec Cédric Kambo na Sima Bilili. Voilà, na profite occasion ya reputa belle maman bonjour. Bonjour. Maman s'il vous plaît comment on est nani? Moi je suis maman Marie-Thérèse Wangata. OK. Oui, na quartier 6 sur avenue Limité numéro 16. Na orphelinat la Vierge de pauvres. Merci maman, malgré déjà au PC votre profil na yo oza nani awa na kati ya orphelinat la Vierge des pauvres. Ngai na kati ya orphelinat la Vierge de pauvres nazali cofondatrice ya orphelinat. OK. OK. Voilà, na moni posa yo monter maman vous passer l'autre côté hein, c'est dit Kiambo bien sûr, na moni faut pas zana donc papa bonjour. Bonjour, merci Serge. Comment vous nani? Monsieur Pambou Jules Moraïs. Voilà, monsieur Jules Moraïs, na kutope na kati ya orphelinat awa la Vierge des pauvres aux anani. Na kati ya orphelinat la Vierge des pauvres naza manager. Manager awa. Oui. Voilà. Merci donc là dans le qui vous avez bien boté la biso au copé ça n'a chez on enfant parce que ndora ba maman ba so na gofanda parce que eza ndora maman ya biso faut so na gofanda. Voilà. Voilà messieurs naza toujours awa na orphelinat la Vierge des pauvres. Ndena beke non na bana nzamba solo bato balinga ko soutenir na ko sunga bato balinga vraiment ya ko sala bolamu o nzamba ko talika mona bango yi bango ko talika manzambe et ça vraiment bien donc mesdames et messieurs au moni na vie l'esprit à libéralité et fongolaka soko pesi au soutenir au kotima kama orphelin nzambe azanga te pona a ko talika mona voilà na on me ko passer micro et pas ya maman na biso parce que maman za cofondatrice ya orphelinat la Vierge des pauvres et bandika orphelinat oyo orphelinat oyo et bandi depuis 2015 existence na oui. Voilà, depuis 2015 bobandi yango nini o na bino bozo mona ke non ezo simbate. Vraiment, à l'heure actuelle, tous en difficulté où ils ont permis de traiter. Tous en bas 40. Nous avons deux portes, la porte fermée et la porte ouverte. Au monde on a des bandes, tous en bateau, bazamba problème mental. To bien ba on le quoi bateau bazaba tamaboma, ba ko zo rabilo ko a. Moko ko mona yo na pays banda zawana, azo je la prépare nae, ce qui a eu à kenae. Mais tous en bas difficulté. Ma difficulté le pango tozo vendre za bisoté le pango ezali bazoteka le pango na bango sur ces bana o na ebité ba okende wapi yango na ekolele pa na bino bandeko vraiment bana o bazali ya biso bana o bazali pe ya bino babili l'union fait la force to sangisi maboko tozu esika oyo ekozala malamu bana so bazongi na balabala ekozala pasi bana oyo bazotanga na école privée bazotanga na école privée mukolo orphelinat aza jeune médecin donc bazotanga na école privée tozora bango mana benorme oyo ndenge sengeli vraiment ke mwana na kati ya ndako donc opesa mwana sens na ye ya vie po bazala pe bato na vie ba ko restaurer société. Voilà, maman, merci beaucoup. Nabi Kekem, c'est bon, maman Kota, bon, donc, aux donc, mes enfants, ça va? Donc, c'est ça qui est bon, maman Kota, là, si, bonjour. Voilà, tous on continue, pour Monique, non, on a la orphelinat, on est bon, vivre le gars, donc, tu vas pas dans bango, donc, toujours. Maman, awa, bazar nombre de combien? Ah, bana bazali 40. Donc, voilà. Bana bazali 40. Oh bazaliawa sans compter ba veuve o yaya sungaka yaya vraiment zali pona social voilà pona social la sunga ba veuve bato baza handicap physique donc vraiment asuna kana na kanisa bozomo na même na pene na ngai baka oyo na pene na ngawa nazana kamo komoni tozana yaya mets-toi bien yaya oyo
mokili mobimbe ebele na kombo ya Dieu merci. Parce que bazwa ki marchandise. Mwana azala na malade, azana malade mais mokili tambusaka ezwa mbongo ili akapona tina mwana. Sur ces biso division urbaine et puis si biso mwana oyo poto salisa ye. Mais nous a pas donné ma kokito ken hôpital. Tant que hôpital to que ma photo ça ça examen ma kamwana nyos. Il nous demande de l'argent. L'enfant a besoin de survivre. À l'heure actuelle mwana Maswana et Mati et ça la lokole kangaye côté à gorge. Pour y a na difficulté, pour me la peine à difficulté. Yango vraiment na senge pa inabino mande ko bomona mwana oyo. Passe à Kobota 9 mois et surtout que Ameza Nzambe, cet enfant a beaucoup de promesses au à cause dans la vie naïe. C'est un jeune, il élève toi d'abord, il a vraiment jeune, où il a promettre. Donc tout sunga est vraiment pour passer la opération. Opération vraiment, tous en a besoin vraiment moi na oyo, azala madame à l'instant, ceux qui bolingi bolingi nzamba o nyoso bayebi nzambe natangi batute ba pasteur ya mangomba nyoso mangomba o ya minene o bino boyebi to sangisa maboko na biso na kati ya orphelinat la Vierge de Pauvre na njili quartier 6 sur avenue Limité to sunga pour l'union fait la force. Voilà maman moi me pose parce que tout dans cas enfant donc quand ya moi na biso moni voilà. Donc, mesdames et messieurs, au moins, maman m'a expliqué bien quand il y a mon division urbaine et Pessaki Bango. Mais, maman, déjà, au cas déjà na premier soin que l'hôpital pour qu'il ne consulter pour qu'il y ait 5 ans mbongo bien que l'intervention na. Bon, jeune médecin na consultation ça les kaki. Et là que je sais les intervention. Intervention on a même si ba lobby na cadre ba vulnérable, on dit vulnérable. Même la personne il faut oser quelque chose parce que l'hôpital a zane lo kwata serengte à kopesa yo. Donc tu dois avoir quelque chose. Ces choses là avec tout le fardeau qu'on a bana faut bali na tongo pas qu'il des classes, faut balala makame bele vraiment ça pèse et surtout que batang en école privée. Gratuité et baby samoké vraiment pour l'enseignement ya bana biso to mona ekete. Ce sont nos enfants. Il faut tout ça bango ndenge bana bazaleli nde omoni bana bazotanga en école privée. C'est pour cela que ba formation o ya kitoko na katabino mo bomoni ndenge ni formation ils appellent éducation. C'est ça. Voilà maman merci beaucoup pour na maloba na yo ezapena maman moko o ali maman ya mboka na biso maman ya bana ebele comme on est allé maman Denise Nyankiro aza maman ya bana ebele. Est-ce que il y a moyen il y a que lancer un message pas maman na biso pas maman ya bana ebele? Si wana malobe ko zangate là c'est l'œil de orphelin. Maman na mona asala mama kamoko bo orphelinat na ba este na ba nini. Vraiment maman na ko senga otia makolono na kati orphelinat na biso la Vierge de Pauvre et si pas kotia orphelinat mais lisuka ka pamba maman na sina koma na fondation mais la réaction n'était pas meilleure. C'est pour cela que ngai na nazole le pas na maman oza maman ya bana maman ya mabota maman de la nation vraiment okwa kosunga biso okanisa biso pona pasi ya mwana oyo pe na kati orphelinat na biso. Voilà, merci maman pour l'intervention na yo maman Denise Nankiro maman oya biso bana maman oya simba ba mabote belé mwana za oya biso maman na yebi ke sungaka. Mais pour la ngana ko lele pas maman na ngai maman talaka ya mwana na yo. Donc je crois que Olandi biso donc autant d'absolu attentivement na émission lelo donc chemin de la fraternité maman donc na sengi vraiment tout ça la bolamu na sengi tout tia maboko na kaya mwana vraiment nzamba yeba tout ya kopambola maman na biso parce que maman asuki deuxième cas ezali cas ya oyo matali cas ya pona ya place bozo fanda na bana ba difficulté na bino ya place. Maman toza na difficulté makasi nesika autovandi eza ya biso te eza ya bato bakolo esika bazoteka lopango na bango pona ngai nazobenga ngo référence. Référence pourquoi mutalibo mauti kuna ayebi ke na yakoliaka awa
lelo so tolongwe awa. Vous voyez, bano so bazongi na balabala. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Nous allons perdre. C'est pour cela que naye ko kwena makolo na bino na kata na Maman Nyakero, batu nyoso oyo bazana ba possibilité o motema na bango ko simbama pona lopango oyo ba aider biso to kwa kozwa lopango oyo pona bana bitike ba koka kovanda. Voilà. Ah, merci. Voilà, on a dit que c'est dit Kiambo, au peut-être possibilité tout le monde est bana bazo vivre à suivre. Donc, nous avons pour la Sabino Bandi, on a vu ce banana, mais parmi banana, ils ont fait un mot. Est-ce que. Bonjour? Bonjour. Donc, il y a beaucoup de plein cuisine. Ah, il y a lamba awa. Oui. Il y a besoin d'un carte effectif, il y a un orphelin, Oui. Il y a un agent. Regarde d'abord. Naïbiti. Au besoin d'un commun. Rosini. Rosini, est-ce que tu étudies? Oui. Où? Au collège Saint-Martin. Ah, là, tu es à quel niveau? 5e des humanités. Oh, c'est vrai. Oui. Ah, mais la couture aux en plein service. Non, à l'action de Balambaka. Mamie. Mamie à l'action. Oui. Ne Balambaka. Oui. Voilà. Awa, bakana bino nini oyo, bomona ka difficulté parmi nous pendant la journée, un mois, mon niveau là, la difficulté nous allons. Makala. Isate. Donc à manger. Makala, le prince. Donc. Pour nous l'ambile. Makala kaka. Makala, loso, semoule, huile, spaghetti, lupangu. Voilà. Donc, pendant la nuit, on a la rendez-vous. On a la etoko, on a la mousse, on a la nini. Etoko. Etoko depuis que. Bana kalbono la etoko. Oui. À peu près combien d'années? Voilà. Lancez papa na yo ba otala yo. Maman ba otala yo ba ya ba grand frère ba otala yo o pe ba sepeli na yo otala na musika a moi si kitoko otala ba otalo lancer ba maman un message o lancer ba message ni eza na maman mo benga gaé maman Merline Bweso a otala yo maman Madongo Zulu a otala yo papa Pros Luzolo dans l'Ouvrezo a otala yo donc il y a Gilles Pe dans Moraïs ba otala yo lancer message na bango ba ko faire ko véhiculer information na yo na lobika ka boé batu nyonso o bazotala biso ba mama na biso ba papa ba yaya baya awa ko sunga biso na nini na orphelinat la Vierge des pauvres. Voilà. Est-ce que ba frais scolaire na yo ezala ndeni to futa ka ndam soki mama azumbongo voilà. Maman Séverine Ngouizani wa mama oyo au mesana na kosala bolamu omoni mwana na bino il est déjà comme déjà une jeune fille parce que tu as déjà quel âge? 16 ans 17 ans 16 ans 16 ans voilà akoli aza vraiment fille ozo sunga zo lambe bandeko na yeba orpheline na katia orphelinat neza a toujours mwana bino aza awa azo a lancé message que pour soutenir bango kota kolia ya kolala bazangi même ba éponge ba mousse y compris donc Kamoro za vraiment Kamoro ozaka diagnostic ko loba ezaka oyo ya osomela bango place oyo opération auto lancé na bande auto bota la biso donc to soutenir orphelinat oyo ezoma belé et ça la bien yaya so ti un franc na yo nzamba kota di kamna po côté comme nzambe donc bilobi ke muto atala miso pas ba orphelin ba orpheline nzamba kota makamna yaya merci hein voilà donc là toujours continuer bonjour ça va bien le nom c'est qui Chadel Chadel, tu as quel âge? 8 ans. Bolandi donc exprimer malamu baza awa na kati orphelinat bazo kola donc bana baza vraiment belé tout un peu gambourou za awa ah gambourou ça va? Ça va? Parle très fort. Ça va? Ça va? Très fort. Ça va bien hein? Ça va bien? Bonjour.
Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Voilà, mesdames et messieurs, donc là je crois que Baza Bazé Belé, Bana Bissou Baza Koto, s'il vous plaît, vous pouvez. Ok, bonjour. Bonjour. Le nom c'est qui? Malaïka Princile. Malaïka Princile, tu as quel âge? L'âge 13 ans. Tu as 13 ans. Est-ce que tu as aussi. Attends, viens, on va parler avec toi, s'il te plaît, viens ici. Viens, on va parler avec toi, Malaïka. Oh non, mets-toi debout, regarde la caméra. Est-ce qu'il y a des difficultés au besoin de vivre à Oueza, à Ouezo, les Kelayo, Pandozala, à Bambe tola les ate tola mbappé na bakoni. Na bakoni à Ouzo vivre par rapport à même au lobby Kolamba, sous ces années. Lupango to vendre des bisoté. D'accord. Actuellement, le pango foot là Oueza binoté. C'est quoi au sein Basalani? Bato mabasumbela biso lupango. Lancer message na papa na nga maman na ngai ndeko tout botala biso nga mwana bino komo na ngeza boye meloko esala nga boye o lancer message facile papa na ba mama na nga mwana bino komo na Princilia eloko esa biso pasteur na bisiko vanda te parce que vanda te mais otanga kana mon collège otanga kana oui donc bon Minerval na au futande dobi ko balba ba benga na biso ba benga na bino pona Minerval voilà. Voilà, merci beaucoup. Je crois que dans d'autres temps, toujours dans l'orphelinat. Si vous pouvez venir. Hein. Bonjour, mon frère. Bonjour. Le nom, c'est qui? Paul Bissiam. Paul Bissiam. Qu'est-ce qu'il fait Bissiam? C'est quoi? Tu connais pas Bissiam? Oui. Voilà. Paul apôtre Paul. Apôtre Paul, vous êtes membre aux orphelins. Aux orphelins. Bando, il y a combien d'années déjà? Oui, parce que Roumeli. Roumeli. Voilà, mais c'est Paul. On est vrai Dieu. On est vrai namoni uzala awa o tangaka dans niveau na classe de niveau nini niveau na classe niveau na classe uzana niveau nini classe dozana nazana 7e c'est première secondaire première secondaire voilà première secondaire Paul na vie na yo olingaka uzala nani ndongo tanga na vie na ngana za docteur dans la caméra olinga uzala docteur maintenant donc eloko nini ozo manquer pour comme docteur eloko ozo manquer pour na comme docteur te mbongo ya classe. Mbongo ya classe. Et Minerval. Voilà, Minerval. Est-ce qu'on a foutu la Minerval? Ah, non, Félina. Tu foutu la mbongo Minerval, docteur Chanir. Donc, il y a mon gars. Il est mort. Voilà, ce qu'on lance un message dans le téléspectateur à la biso. Ils ont papa en France. Papa a papier à Bravo, a fait le bac, les beaux gars, proche le voisin, papa a bané belé. Nabi que ni dit na tan comme na orphelinat, nabi que bosunga bana parce que quand on va mingité, on a lancé message là. Donc liké makengo. Donc levé KCC. Vous avez grand frère na gentleman le pionnier mama dongo Zulu. Donc notre temps vous belé mais yo Paul, azana besoin comme docteur. Peut-être à la longue Paul peut avoir l'examen na mo bien intervention na na chirurgie à ça peut mon intervention na maele ou bien au PC bo kabela e so bo kabeli mbongo ngolé lelo et si nango mais so bo kabeli mon Minerval frais à fouti demain après demain tu éviter ce qui a commandé na mboka o Paul lancer message yo moko pour ngana porte-parole na hotel yo mo lancer message nalingi pona bato mawa basunga biso bana ofene basunga biso na mbongo Minerval o tozangi na mbongo oya nino ya lopango na mbongo ya bamusi po toza kolala na sima na mbongo kolia biloko kolia basemuli baloso ba uili na wa makala tozolamba na bakoni. Vraiment c'est vraiment pour nga passe na yo kana mutema maman Sévérine Ngwizani na biso maman nga otalanga partout nzambe asalaka faveur ba obalukaka ye na bakota likamu na ye ndeko Paul aza mwana aza orphelin mais aza na kati la pauvre eza na kati donc voilà la vierge des pauvres eza orphelin na mino eza na kati 6 na précisément na njili so ko na première entrée ya route c'est comme ou avancer mer marché ou bien marché vers marché Wenza Sisi dès que okoma wana ou bien numéro eza na bande finance na numéro wana ni ozabatu ya orphelinat aux à droite on est à chaîne mais aux à gauche ils ont orphelinat ou bien maman ou encadre bango maman maman boboto maman Marie-Thérèse ou angataza wana maman ou yambabatu belé maman mo sur kotika maman comprend que yemta maman yambo ada figure mongo donc emblématique ya Paul à part kolobaki kozanga iloka kolia bando zala iloko à part kolia na maman msusu frère vous avez invité bata la bino baya kotala biso bata la bino mais nga bana ya mo visiter ayeta
Bobo soma bilamba ndeni. Bato mabaya kotikela biso bilamba pona olata. Donc ça va. On va pas promettre yo. Nous mon anniversaire le 20 mai. Nazo après so catch. Vous comprenez? Merci beaucoup. Voilà, donc nabi lamba bomoni mwana ba bilamba donc ba ça. Voilà Paul azapeka yo mokote to yo meka tout ba msu ba awa. Ya Paul dernier mot qui avant to kabona nao. Nalingi pour maman nza. Donc on te voit. Nzamba kanisa, nzamba batela bandeko na biso obakoya kosunga biso na moi eloko ya monani na ngobaya ko kanisa biso na orphelinat la Vierge des pauvres. Merci. Voilà. Est-ce que vous avez la pasteur na bino te rabino bana azali pasteur na bino pendant bino azali frère Michel. Azali frère na bino parce que nous avons est-ce que bona moko tata te rabino muninga na bino maza potozana azate. Yo te yara. Voilà, sambela pona papa tala bino ba congolais ba congolaise ba maman na ba tala yo sambela bato ba fungu maboko na pona ba ko pesa yo. Parce que na cas dystostique nous avons épargné vraiment cas moko ya danger ba cas malétique za la té ba suppose désagréable et commenté aba fonga maboko na pona yo sambela ka pona bango Okamis to sambela Seigneur te pèse merci social biso Seigneur te pèse merci social biso ondo bateli biso comme si biso tina journal lelo ming ba comme journal lelo te ondo comme si biso na journal lelo Seigneur fonga la pi maboko maman balingi basal maboko na bango na kat nesika o Seigneur. Papa londe pesa bango wa mingi Seigneur pe bakanisa biso Seigneur. Papa londe baksela bango nyos ba osenge pa londe pesa bango Seigneur. Maboko na bango funga ma Seigneur. Na komo na Yesu de Nazareth. Amen. 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 Vraiment pasteur merci pour nous sambeli na CP nous sambeli. Côté classe. Oui. Ndenge classe. Il est bien. Il est bien. Le va bien premier. Au premier. Oui. Ah, là au plaisir vraiment. Non obi ke ba maman ba soutenir yo sambe pona bango. O sambe pona bango d'abord sambe pona bango. Siko ba maman la sambe pona bango saloni. Ba pesa bis ba foutela biso minerval. Ba minerval ndi bilamba te minerval. Donc yo sing bilamba te ka minerval. Oui, minerval. Ba foutela biso minerval. Minerval hein? Oui. Voilà, merci beaucoup pasteur. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin parce que avant que tout kabwana bino na bigi grand frère Azali azam moko yaya bale kebele oya misana kosunga na cadre ya orphelinat orphelinat malgré comme za makasi mingi la Vierge des pauvres, la Vierge des pauvres, la Vierge des pauvres parce que vous comprenez avant tout kabwana na mko lelo na bigi nga déjà na toni sami ana bolingo boya minga malamu bo sikisi ngai ba mutu bien message ni ko lancer par rapport pendant un moment aux vécu au deux d'exa awa aux talabana aux encadrer bana nini aux difficultés mais marabino. Merci Serge. En tout cas, premièrement topesio merci oyoka qui appelle na biso. En tout cas na motema na yo philanthropique motema ya Nzambe oye poto tombola to sangisa mingongo na biso ndenge na Bible lobi na Isaïe to tombola mingongo na biso to mo mingongo na biso lokwa ba fanfa tobela to luka justice ya Nzambe. En fait justice ya Nzambe to luka ngo jamais na bangomba mangengenge. So tangi na Isaïe 58 Nzambe alobi les vrais jeunes ne consistent pas à omipime la biloko lia ni ya olata ba sac ni ya ko ya oksambela o bato baganga kasi Nzambe bingongo hypocrisie. Nzambe bi les vrais pauvres consistent à venir secourir les opprimés, venir secourir ceux qui en manquent. Par exemple, moi, nous Dieu merci. Bozwa, botala, moi, nous Dieu merci. Pe botala, bano, bozana, baona, banda. Vraiment, ceux qui ont moi, on a évité ce qu'on a mis. Ceux qui ont la tape, on a ozwa ta petit. Depuis tout découvert, moi, non, donc, on a la tes soucis. Nazo, zoé, nazo, moi, nanga directement. En tout cas, wana babenga ngo Isaïe 58 lobi soki bo secourir mwana oyo pe bo sungi bano na minerval bo sungi ba na musa olala. En tout cas, bien-être na bino sur terre est déjà assuré. Deuxième chose na yebisa bino na Matthieu 25 les clés du paradis Yesu alobi ba oyo ba yo sunga oyo ko sunga Dieu merci. Pona mwana zonga normal pona neta ok classe ndenge nini famille zate papa kufa mama kufa atikala ka na koko ako quand même pas. Alors c'est les soki oyo ko sungaye asombeli bano mousse afuteli bano classe, c'est ça les clés du paradis. Mokolo ye so zonga na gloire na ye
Nebino bato à droite oyoba. Boko na lola nanga o na prépara ba ne bandeli po na bino. Merci Serge lo na zena on a posaka ya ngona ba yango. Voilà. Merci. Voilà, merci na na niveau ya betando na bino na komi na suka nanga parce que o bandango na biso ya ndango na biso partout. Voilà, merci à tous qui ont suivi, nous sommes arrivés à la fin. Pourquoi pas appeler ça remerciement na mon major Guy na commune Anjili papa ou mais ça on appelle ça Kimia na commune Anjili. Je vous salue en passant, pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Papa Miller. Yonde osungaka bakabaka oyo o itali ona ba bibwa kinga partout kendaka talaka ya bana na biso oyo. Merci à Pros Louvezo papa ya bana belé talaka bandeko bana bazongi musu bazongi bilo lia Minerva la frère tout awa eza vraiment eza rozanga. Merci pe na maman Séverine Ngwizani na pesi mbote maman o mesana ko soutenir yo pesa kanokaka maman tala bana na yango yo. Merci c'est que derrière la caméra na bikombo ya Cécile Kiambu donc na pesi mbote. Merci na monsieur Moraïs. Yone message donc message toujours à conseiller moi na suka ba jokale ki na yo Serge Bolo. Merci na docteur Chanira pa ozali na yembi na pesi mbote pa ozali kola pambola yo bandeko tout oyo bakotaka awa na la Vierge des pauvres donc na pesi bino ba mbote kola pambola bino ba sipu d'être agréable ba agréable maman Milane sou pas maman Milane vraiment na pambola maman Milane na pesi mbote maman Milane o sala donc to mona kiango o sala ki liboso to mona kiango tout rebeso sala tout ça bien. Merci na yo, merci na ndeko tout quand je dis merci, on se retrouve à la prochaine. Le boko nzambe ezana bota na bino pona nga awa na suki. Nzambe suki te na ki.